Kolala kolamuka eza petitité soki tolamuki na tongo tokumisa nzambe teno tolaye to sanzolaye to pesa merci po azali mopateli motumbuli azali nzambe malamu oyo abatelaka oyo atombolaka oyo asanzolaka oyo apesaka biso pema nofele. Alors bozali en direct ya Sentinel TV, bozolanda biso pe en direct ya Softskins TV. Le vendredi, toujours sa semaine, toujours dans Bassamwa Congo, Bozotanga Bibomoni des tracts de l'opposition appelant à rester à la maison le 23 et le 24. Élèves, enseignants, professeurs, étudiants, commerçants, prophètes, fonctionnaires de l'État, taxmen, chauffeurs, il vous est demandé de rester chez vous à partir du 23 et 24 septembre 2016 pour dire non aux tueries des civils et combattants par Kabila, et nos exigences sont de par ville morte 3 jours. La vie ou la mort, nous vaincrons le peuple d'abord. Bon, les ali tract ou les osenga congolais avant nanandako, tozali bongo yako sepela. Tozali toujours naba sangwa Congo na tongo lelo. Un haut responsable de l'ONU évoque un rapport accusant la garde républicaine, l'ANR et la police. Dans un communiqué parvenu à Politico, CD, le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Zaïd Rad El Hussein, affirme avoir reçu des rapports indiquant que la garde républicaine, l'ANR et la police avaient mené des raids contre les civils de Kinshasa. Donc, binomo bozomona babomi ba congolais et puis balobi était faute ezali ya ba opposants au babimaki. Pourquoi bazol babongo? Parce que tozali sous occupation, parce que bani komona la biso, parce que bani ko boto la bonsomi na biso, biso to tikali ne loko mosusu te ezali soulèvement populaire. Ingeta guerre namasi na police na population. Congolais tellement obunda pona mukana yo. Bitumba ya molimo ezali anzoto pe ezali. Tozali bongo on dirait qu'il y a petit déjeuner kolala kolamuka eza petitité
Soki olamuki na tongo opesi nzambe merci oneteli osanzoli pour abattre Lio à Tombolio. Je crois vous allez déjà en direct qu'il y a Sentinel TV besoin d'analyser à travers le monde na Softkins TV où il est na Canada mbote na bino bino nos patrouza kuna tozolanda awa trouble nyonso surtout les awosama na Kinshasa to féliciter bilengi nyonso bandeko nyonso o bazwa ki part na ba o ba kufi lokola ba héros nationaux nzambe amona bango po ba kufi makila na bango ekeli kolo. En fait le leza vendredi bomoni to bandi émission pe semaine mobimba to lobeli beaucoup plus sur la révolution ozo salama na Congo pe lelo na qualité na nga mosali na nzambe pe ya leader opinion na lingi susu ko beta c'était pona nini congolais fois telema pona nini congolais fois bunda pona nini Congolais fois bengana Kabila na ba kamere na groupe wana nyo surtout ba Rwandais parce que Nzambe apesaka chaque pays mboka na bango. Chaque pays ezaka na mboka na bango. Soki eza na eloko o Nzambe alingaka te, Nzambe alingi te oppression, ko pressionner mutu, ko oppresser mutu. Oppression ezali kaka diable mutu aka kokota na kati ya mutu. To na ndako bato, to na mboka bato po a oppresser bango. À sojifier bango, à comme ça bango ba chose à nyokola bango. Alors occupation na oppression et ça la maka diable a ko ya ko oppresser yo na physiquement comme ça, tout spirituellement. Alors ba o ba na physiquement comme ça, to ben ba esprit humain. Ndenge bozo mona caméra zo sala Robertwa Bisengimani Kabila, Zoé, Batouana, nous surtout, et Bazalaka toujours na bateau accompagné en bango, ou Bazali Banamboka, le quoi Mende, le quoi Boshab, le quoi Binako, le quoi Matata Pogno, Bazakari, Batouana, nous surtout, Papin Taba, bateau tout, ou Bazo travailler pour nous aider occupation. Tous les sous na bateau, sous Oyo, Bazana Bisso, Bazo Sala, le quoi Batuna Bisso, Bazo Sala, le quoi Balina Bisso. Bolanda déclaration il y a de konabiso Rwanda tant ça y déclaration bino mo lelo bo comprendre que Rwanda azalaka ne pona ba congolais te Rwanda buma abunda pona ba congolais te Rwanda kamere bazo sala mosala moko pona Kabila ba déclaration comme tizo funda ndenge moko pe lisusu soko tali ba déclaration okomona mutu moko to yebaka na kombo abokechu azalaki musicien ya suédé a yaki na poto musique yo simba sauté succès a sauté a me kotisi lokola combattant yaka lokola combattant yaka lokola mutu malamu mais beaucoup monde a la même personne oyo avandisaki bonakisa muzitu ba pesi mbongo po asoana muzitu aluka kokotisa muzitu na kati ya communauté mais lelo oyo muzitu oyo yambaki o ba pesaki mbongo ebele muzitu yewana akeko kota na monologue. Alors, Moutouandé Mouana, Azali, un incivique, c'est un collabo, un traître, un voleur. Alors, Ata, Aza, le loi Koumisi, lobby a pesi conseil, lobby a saïbo, mais bizalé né, zola ksagaza, Moutoumabe, Moutouandé Mouana, Akofinga, Akolobamabe pour Nabiso, mais bateau, bayebi, proverbe 30-30, bateau, bayebi, pasteur Salomon, bayebi, misalani, toujours ça, là, akoyede, bateau, yakolesa, bateau, yakosoutenir, bateau. La preuve, ba maman est belé, basi batindi, ba code, na bango, epananga. Alors, sont de voleurs, la preuve, mais les donc, Toleki. Pour la nini Congolais fois Bunda. Bana na Nzambe biso no surtout na Congo to bito ba sali na Nzambe to za ba na Nzambe to sambelaka soki botali bien David abunda Moïse abunda Samson abunda Joshua abunda et bango nyonso tu bazaki basali na Nzambe babundaki pona nini babundaki po ba se libérer. To kanisate que libération mundele awoye la biso libération na tongo boye alobi libération ngo les peuples doivent se libérer d'elles-mêmes
oppression soki mutomboki te soko kati balien te mutu moko te ayo kato balien yango wana eza devoir na biso etant que bana mboka to soutenir rassemblement to foutre ba Rwandais occupation libanda to gérer mboka na biso biso moko ezo senga to la sima ya opposition to la sima ba leader na biso makamu nyonso bazo batolanda ngo pe tolanda ba leader d'opinion o bazo pesa ba idéologie ya malamu tolanda ba leader d'opinion o bazo ya pona ko aider bolanda ka Sentinelle TV na ya kaka ko dénoncer mabe ko telemisa bato ko salve patriotique pe ko tindika bato ba kena nzela malamu to sololi na États-Unis to sololi na bato peu partout trace que Kabila azaki na États-Unis ezomona te c'est-à-dire abatamaki quelque part parce que na Vatican babenganaki ye pe balobi délégation ya Congo nyonso ezalaki na réunion à ONU na New York babenganaki bango alors ndeko nanga soki déjà mindele bakomo bengana bango soki mindele bamoni ndenge totelemi elakisi ke tolingi ete elakisi ke tolingi bango te osi omona mokili mobimba bato bamanifeste babeti bato baroquette babobi bato siko bazolinga bapoursuivre bato bamarchaki mais bato babeti masasi bato babomi bato basali mabe muto apesi ordre bakangi ete eyiko loba bamoni bino mobobe eyiko loba bakomi vima kosakana na bino eyiko loba bakomi kobeta bino bani pe lisusu Kamere le Rwandais azoloba ke gouvernement il faut punir ba opposant donc il y a une opposition te alors tobandi ko mona mayele na bango tobandi ko yeba siko bizali na bango po to loba ke to komi na opération okuwangana Yesu malamisa ndenge pe to wangana to komi na période ya opération wangana ngambala misatu lelo bazo kumisa Kabila lelo bazo loba opposition sali mabe kala mingi te ba wangana ye parce que peuple soka tomboki na Israël sabino ki ezana armée moko te na monde et koki ko telemela peuple to ko apaiser peuple bino mo moni yango bazali armée jusqu'aux dents bazana ba soldats étrangers ba rebelles ba mercenaires ba na mboka mais population na biso e botoli bango minduki pe bomi bango nzambe azwa lokumu nzambe anetolama nzambe asanzolama na tongo na lelo tozokende ko soutenir bandeko oyo bazobima libanda samedi lisusu bakobima bakokende su kotika lettre alors to soutenir bandeko na biso nyonso tu oyo bakobima na ba prière na cotisation soki oyebi ndeko mususu aza na mboka na Afrique tinda bala moko kuna bomona délégation nanga ekokende esika bandeko oyo bakufi na masina po eza place nga na bandi bomona ke bakokende vidéo caméra ozala bakolakisa contribution à bato naza na mwa bato bapesi bambongo boboyi batanga bakombo na bino mais bokomona ba vidéo ndenge bambongo oyo bino bopesi po tokende kuna bibembe po eza bato mosusu bopesi mbongo mbongo ebembe baliaka yango te mbongo ebembe bayiba yango te soko oyibi mbongo ebembe omiloki yo moko mais mpo na lelo susi na biso ezali congolais nyonso tu alamuka congolais nyonso tu atia bacongolais baza na Kinshasa na mabondeli congolais nyonso tu oyo aza na diaspora totika bafeti totika ba concert totika koyoka ba musique ya ba collabo lokola ba Koffi Olomide ba civique bino bato boyoka ba musique na bango bino bato zo comme ça on danser boyoki ndenga fingi bino ngonga ngoyo botika koyoka musique na bango ngonga ngoyo bana ya Congo place bozali bosila na Kabila bosila na Ubero bosila na Kabila parce que bazaba étranger soki to tie moto bakokima moto e kokufaka te moto etumbaka misala mabe nyoka nguma nyoka abangaka moto alingaka moto te Paul a raté naufrage na bateau baye kotia moto po bayotola nzoka nyoka ebatamaki na nini na kati ya bakoni l'air ba renforcer moto ko renforcer moto elakisi ko renforcer batak ko renforcer ba marche ko bima libanda ko sala ba déclaration ko sala ba piqué ko sala soulèvement populaire pe ko sala prière ya jeune prière nyoka ko kara moto te tango nyoka oyo ezalaki na kati ya koni babwaki na moto ebimi eko suwa Paul bato balobi bon nyoka oyo ndenge su Paul akosala ta 3 jours te akokufa akosala ta 3 heures te akokufa
mais bato bakamwa 1 heure 2 heures 3 heures 4 heures 5 heures 6 heures Paul azokufa te bakomi sikoyo kokumisa nzambe ya Paul ndenge moko biso bakongolais ngonga ngo nzambe apesi biso occasion tokorata yango te totelema biso nyonso lokola mutu moko totelema biso nyonso lokola mutu moko tobima libanda tosoutenir bakongolais oyo baza kuna totia bango na prière toreleye bango mbongo mungwa mai organisation ezala kitoko po bazobima bamusu bazokende kotika bomoi na bango nazali na Yesu nga nazali na Yesu naza na Yesu na motemo yanga nasimbaki elamba na ye o Yesu abikisi ngai na pasi nazali na Yesu naza na Yesu ngai nazali na Yesu o naza na Yesu na motemo yanga solo nasimbaki elamba na ye o Yesu abikisi ngai na pasi naza na Yesu naza na Yesu ngai nazali na Yesu o naza na Yesu na motemo yanga nasimbaki elamba na ye o Yesu abikisi ngai na pasi Yesu oza mobateli motomboli monetoli vendredi alelo tozoke tobondela kotika bakongolais na maboko na yo kolo résurrection kotomboka ko se révolter contre l'occupation contre l'oppression ezali mateya oyo pesa biso ezali droit na yo pesa congolais makasi pesa congolais force protéger na puissance na yo abima abenga na occupation masasi na bato ya miambe etouché ba oya yote bana na yo bazala protéger na puissance ya Saint-Esprit makilo etangaki na Golgotha et purifier corps âme esprit et protéger ba oya yo toza na Yesu tozali na Yesu o tozali na Yesu solo toza na Yesu na motemo ya biso asimbaki elamba na ye o Yesu abikisi na pasi kolo tikete bana kongo nyonso ba o ba yebi na ba o ba yebi te bakutana na yo sala opération munene na miracle munene yo kosala na ba opération to kosala tito ko benga na kabila mingi bakondimaki yo za nzambe mingi bakozongela yo mingi bakomipesa na maboko na yo po bakolobaki losambo na biso nzamba yoki yango losambo na biso nzamba yanoli yango losambo na biso nzamba tamboli nango kolo kende kopesa makasi na ba mama oyo ba bungisi bana ba papa oyo ba bungisi mibali ba papa oyo ba bungisi basi oyo ba bungisi mibali na bango bana oyo ba bungisi ba parents na bango pesa bango makasi réconforter bango pesa bango esprit ya révolte pesa bango esprit ezaki pa Samson babunda balonga babenga na bapaya na mboka tobondeli bongo nzambe malamu mobateli malamu mosungi na kokamu motomboli monetoli mosanzoli yo batelaka yo tombolaka yo nde nzambe malamu yo nde motomboli yo nde monetoli moko te aza lokola yo moko te abatelaka lokola yo moko te akokani na yo moko te asalaka lokola yo sembola loboko na yo likolo ya mboka Kongo sembola loboko na yo likolo ya bana Kongo sembola loboko na yo likolo ya moko na moko akobima na mbela oyo ya rassemblement ebengi lisusu pesa papa Etienne makasi Martin Fayulu makasi Frank Diongo makasi baoyo nyonso tu balisanga bonganga bato wana nyonso bajeune wana nyonso tu olenga nkoi pesa bango makasi babanga eloko moko te bazali na droit ya kobundela peuple wana bazali na droit ya kosala justice pour na peuple wana nzambe asembola loboko ne likolo na Congo akitisa nguya ne likolo na Congo afin que plan nyonso tu ya monde des ténèbres à la nuit le sans effet esprit ya Samson na ba congolais esprit ya Samson na bana Congo Samson abundaki na ba Philistin po na bokonzi na yo ekende te
po ete bato wana bazalaki binemi ya peuple. Nzambe sala ya minene, Nzambe sala ya monene, Nzambe sala ya minene. Yahweh, Yahweh sala ye, oh Yahweh sala lolenge na yo e salam. Yahweh, Yahweh sala ye, oh Yahweh sala kabila kufa, sala 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 sala, Yahweh, Yahweh salam, oh Yahweh sala lolenge na yo e, sala 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 sala, Yahweh, Yahweh sala e, Yahweh sala lolenge na yo salam, oh Yahweh, Yahweh sala e, oh Yahweh sala lolenge olinga kie sala, solo Yahweh, Yahweh sala e, oh Yahweh sala Congo ezala libéré, sala 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 sala, Yahweh, Yahweh sala e, oh Yahweh sala lolenge na yo e sala e, oh Yahweh, Yahweh sala e, oh Yahweh sala lolenge na yo e sala, kolo sala Congo ezala libéré, kolo sala bengana Congo bandoki banyangala kata bato nyonso ya misala mabe, bato nyonso tu ya soloka ba charlatan babima bakende, kolo bimisa bango ndenge bimisaki bana Israel en Egypte, loboko no mobali ekita bimisa nyonso tu ya bato misala mabe, nyonso tu ya bonyangala kata, nyonso tu ya bondoki, nyonso tu ya soloka, bao nyonso ba yepo baboma ba Congolais yokutana na bango. Oza Nzambe mobate, Nzambe moko te abatelaka lokola yo, Nzambe moko te asalaka lokola yo. Ozali Nzambe, oyo nde mokeli na nyonso, solo Nzambe biso bana na yo, totomboli maboko pe mitema na biso, totatoli ye yo nde Nzambe na bomoi, Nzambe na bikamwa mosungi malamu pe, kumisama sanzolama netolama, Adonai liboso na yo Nzambe nanga, mosusu azali te, mosusu lokola yo papa monani te, mosusu lokola Nzambe akela likolo na nse azate, mosusu lokola Yoshua mashi azate. Nzambe kitisa kake na yo na beglize bakimbangiste, banda ko beta na mokambi ya likolo tina sepo babungi nzela bazo soutenir bapaya, kolo chatumbe sika zali nyonga yo susu bien pesalete bato ya Afrique du Sud bakuta na pene Élysée ba corriger. Nzambe ba pasteur nyonso tu ya lokuta, bao nyonso tu bazo collaborer na monde des ténèbres, bao nyonso tu bazo collaborer na puissance oye occupation, beta bango, kitisa kanda na yo, kitisa kanda na yo, banda ko kutana na bango, banda ko kwesa bibotu po ekomi ngonga oyo yo lobiete les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Tolingi susko mona occupation te, tolingi susko mona ba dongolomiso te, tolingi suko mona ba nyangala kato bazo boma Congolais te, ba pimele mai, ba pimele courant, ba pimele na bon moto. Nzambe kito sala, oza Nzambe na mawa, consoler ba maman bazolela, consoler ba papa bazolela, consoler bano bazolela, consoler ba jeune o bazolela. Tomoni na mwana 11 ans babomie innocente, tomoni bana mike babokele bango ba roquette. Nzambe yo zawapi, Nzambe yo zawapi, kita osala na mboka Congo, kita osala na mboka Congo, yonde Nzambe na bomoy, yonde Nzambe malamu, yonde mubate. Bien aimé, tokomi ko chité, petit déjeuner à l'élo, tout ça ko lobela pourquoi faut Congolais bima, ezali devoir na yo Congolais ya ko protéger mboka na yo. Po Nzambe apesi yo makasi, Nzambe apesi yo Congo lokola héritage na yo. Mutu moko te akoya ko botola ngo ezali sumu te ko bunda pona mboka na yo. Bomoni bien même basango
bazalaki na conférence wana